News, bonsoir, bonjour, Nabanda Kunabino, na évité Ernest Bolandangay. Vous allez bongo, on dirait qu'il y a breaking news, Basango ya Congo, Nabanda Kunabiso. Merci, Mokili Mobimbeza connecté, eza impacté, na Basango ya Congo, Nabanda Kunabino, pe Basango ya diaspora, et pas Nabino, les allez bongo dossier, il y a Didier Forme, Amalata Kala, pasteur à diaspora. Donc, proverbe 30-30 tabanda pour Nabino, les ali bongo pour nous CP Sabino, que Sabino Makamni et Zole Galamboka. Alors, Bobengi Ebele, bah félicitations, bah soutien, Nzamenanga à mon Nabino. Balobaka vérité za rateti. Moibi azalaka na 99 jours, mukolo bilo koto mukolo bilanga, azalaka na mukolo moko. Alors, révélation, il y a plan Touchi, où il dit qu'on bâtir Empire et Matouchi, dans le centre Afrique, bah, Latissi Farser, il y a ancien taximan, puis vendeur de Cameroun de Dar es Salaam, où il y a Hippolyte, infiltré en utilisant les noms de Kabila, et pourtant, il n'est pas congolais, c'est un sujet rwandais, il n'a jamais été congolais. Donc, il est rwandais de père et de mère. Cette révélation a fait bouger le monde et toute la classe politique africaine. Voilà pourquoi Kagame en personne a donné l'ordre que les Tanzaniens, les révérends, puissent être tués, assassinés. Mais ils ont tué le monsieur le révérend, l'opposant tanzanien. Mais la vidéo, on ne peut pas tuer cette vidéo, on ne peut pas la casser parce que tout le monde a cette vidéo. Vérité, bah, bomba rango, ato bomi ndeni mukolo nango soki koki éclaté. Ah, bobomi révérend tanzanien, mais c'est beaucoup comme ma vérité. Pelelo, to suite au loba, batobele ba yebiki, Kabila azala jamais li passa. Joseph Kabila azala jamais li passa. Azali rwandais, touti, asali la biso théâtre rwandais, d'ailleurs so botali na biographie ya Vital Kamerhe. Pe botlandi na histoire ba Rwandais baza ba champion lokuta ba kosa même communauté internationale qui basala génocide na Rwanda et pourtant bango moko ba boma bande kona bango. Alors ego kam sabiso te ke lelo pe na Congo ba osala théâtre ya kobimisa Janet lokola lipasa ya Kabila et pourtant Janet azala jamais lipasa Kabila azali tata mwasi ya Kabila. Donc azali leki ya papa na Christopher. Alors bomoni bino moko histoire ndenge bandaki pe ndenge zosuka penangonga oyo eyindi kuna na kingakati bango na bango ba ministre mususu bazobina déjà Yamado pe Zoé na Kabila ezosimba te po auti koyiba ye plus de 50 millions 50 000 dollars na nini na bureau na ya kingakati. Donc eza ya koyinda. Alors vérité eza teti mais ebimi Janet Kabila azala jamais li passa mais azali ya Kabila mais azali tata mwasi ya Kabila. Alors, bino surtout oyo bolobi bozali au député bolanda ki bino lobby un député lokola Thomas Ingila soki Ingila un député il y a occupation parce que député mobimba amelaka bangi alongolaka bambuma te député mobimba azoya ayi ko défendre ba congolais te député mobimba azobimi benga ye moko champion et pourtant toyebi ke ba député wana nyonso Kabila mtanomaka bango. Isa Tshisekedi kaka gagné l'élection mais bayiba élection bomoni bino moko ke ba député wana nyonso ba gouverneur ba toana nyonso tout bazosala na gouvernement bazali ba gouverneur pe ba député ya occupation bazata na intérêt moko te pour na Congo bazata na souci moko te ko aider Congo baye po bazo ba mbongo na bango bala basi batonga bandaku po na mabumu na bango mais une chose est vraie toyebi bandako na bino toyebi adresse na bino puis ba vidéo o tout bino bozo sala ezali ba pièce à conviction to rojijaka bino un jour na makambo zoloba. Alors soni mingi na bakatange oyo ezali eloko moko te na Congo ata mutu moko sala ngote bakatange babimisa Kabila lokola mwana ya frère na bango et pourtant yemoko Joseph wana rwandais aye abomi papa na bino to ndeko na bino katange abomi bana na ya sakaje bino asali bino ezala ezali soni pora bakatange na ebite boko se racheter ndenge ni na buzoba boye ezata na mutu moko te na Congo eza na race moko te eza na
na dialecte moroté ezapé na province moroté et koki ko sala bozoba o katanga sala ko zo rwandais ko pese nationalité tala lelo ba trouble ndenge to kominango. Alors ezali mawa mingi ko kotisa ba tuti na mboka na biso po ba ko boma pe ba ya ko saccager mboka na biso. Réellement moko ba musicien international congolais na étranger alobi le Kivu est la honte d'être un homme, un humain. Alobi makabozo kana Kivu ezola kisa soni ya kozala humain surtout ya kozala katange. Pe lisusu ba garde corps ya Kabila mingi basali défection ba kimi to éviter pona nini ba kimi garde présidentielle pe eloko nini bazana kati ya kobomisa. Tolobaki Révérend Christopher Tikila ya Tanzanie nde bauta ekoboma ye po abimisaki ba vérité oyo et sepelisi tuti pawate ndeko wana kufi pe à son âme mais akola na Kabila avanda quartier mona bango ayebike tango bazali kokola Kabila azali kobenga Jeannette tata mwasi po Jeannette azaki leki ya papa na ye alors akamwa ke taximen ya Dar es Salaam ateka pe bakamundele bakabri na nzela azala pe chauffeur de phare boyebi histoire wana akoma président Congo et kamwisa bango yango moni alekaki na TV koloba mendeko wana une semaine après babomiye soki azali kokosa pourquoi babomiye donc ezama mingi pe à son âme nzambe azui âme na ye pe ba rwandais batuchi bokipan bino surtout na ba kolabo boyeba ke ba makila moko na moko âme ya moko na moko akufi na kati ya lisolo oyo kobanda tango ya Léopold de Tirilo nzambe ya likolo mozalisi ya likolo na se akovanjaka yango donc ezali ndengo wana bandeko nyonso tu baza na Kinshasa bopekisa bandeko na bino bazalaka na Kinshasa moto ameka kokende Brazzaville te moto ameka kokatisa Brazzaville te ezali piège batendre ba congolais boyeba ke mikolo uta ekoleka babomaki ba congolais na Brazzaville alors ekokamusa biso lelo basenga lisusu ba même congolais o babomaki pe babenganaki bango lokola bambwa bazonga lisusu ebele congolais okozwa mayele mukoloni ezali piège pekisa ndeko na yo pekisa famille na yo moko te ameka kokatisa avanda na Kinshasa parce que il se passe des choses ezali politique mutezo sa bongo po bato ba okekuna balela susu na monoko ya mboka. Human Rights Watch et bandiko accuser Kabila d'avoir orchestré attaque ya meeting ya opposition na Njili. Donc droit de l'homme et fundi sous Kabila ke yende atinda ki bakuluna baya ko attaquer opposition na Njili. Alors Kabila azo apomi ko banga parce que les taux eza ko serré tout autour de lui yango bomona ki alekaki ko sala point de presse kolobake natinda bino tebo changer constitution natinda bino boete bon ni Kabila tebo landaka ete Kabila c'est un menteur, c'est un assassin, c'est un génocidaire. D'ailleurs biso tozo banga ete yenda zo banga biso parce que mission na ye esili akokite et comme siko mission na biso oyo futo sale opération mwana mpuku kotele ko kangaye to kolongole ba poale to ko zikisa edo c'est lui qui a peur yango no moni akomosa ba déclaration zangatina c'est-à-dire makamuno soto ezo sala ma glissement a préparer ki yango ali kolongo na pouvoir te akoko sabana toza suba na mikete po alobake bazo banga ya pourtant bazo banga ete tozo banga nde buzo bana ki assassin na ye yango na tobito sila na edo Kabila congolais ata moko tazo banga yo azo banga nde ki assassinat na yo pe buzo bana yo oyo yo osalaka parce que oza taximen otangate musala malamu yo mona eza koboma ba congolais donc nangonga oyo ezali kita benda kuna na kingakati parce que Kabila a comme déjà ko évacuer ba famille na ye biloko na ye ba minéraux na ye ba mbongo na ye vers le Kiba à sentir déjà que donc ba américain bazo sakanate et ko indele mabe parce que na dimanche to le kana stade et Kamanyola ba yebisaki ba supporter avec club ba yemba ginzembo zoe yebisande kona yo alongwa na malembe sino to kotumba ye na mboka oyo donc message wana bangisi ke na kati ya stade na moi makasi ba congolais bazoyemba boye donc décision ezali grave yango moni Kabila na ngonga oyo a bandiko kimisa ba membre famille na ye pe atindiki biloko ne mingi na Kiba botala ba avion ya Kiba ezo kita mingi na Congo pe lisusu eloko akokamwa la Jezabel ya Congo Olive Lembe
mwasi oyo azala maudite ya basi nyonso baleka na présidence ya Congo akomi na Twitter na ye ke mobile na ye aza na intention ya kotriche te, mobile na ye aza na intention ya kokotisa ba étranger te. Mwasi oyo akokosa nani puisque toyebi ke rapport mapping eloba ba mindele bazana ba câble bazana ba preuve biloko nyonso ata awangani ata alobi akotela ye toyebi ke ba de eza déjà jeté Kabila biliaki bikoki ye na mwasi oyo ekosukela bango ndenge Jezabel esukelaki ye parce que Jezabel mbwa makila na ye mbwa aleshaki yango ndenge moko na Jeannette Kabila kisa Olive Kabila lembe makila na ye ekozala lechame na bambwa parce que a contribué na koboma ba congolais. Alors na tango oyo ba grande partie ya garde présidentielle ya Kabila bakimi pe chaque butu baboma bango toyebi te na banani. Alors ba Rwandais bazoboma na Congo mais tomoni ba ministre na ba collabo na ba gouverneur ya Sud Kivu bake kobina Yamado na Kingakati botalango na ba mir na bino bomona ba incivique bomona bana misala ba Rwandais tala est-ce que un responsable akobina danse lokola Yamado bolimisanga mutu to abina Yamado aza irresponsable parce que un responsable akobina danse ya bongote. Alors na niveau ya Kasai basinale biso lelo gouverneur Ngoi Kasanji eyindelaki lelo parce que ba élève basalaki grève ba kitelaki na bureau basala ye oyo bobengaka mwana mpuku kotole to longola ye bilamba. Alors azwaki vie sauve parce que ba garde ya la police unité mobimba bayi ko sauver bande ko na biso breaking news alelo ezalaki ko yebisa bino ke eza koyinda na niveau ya Kinshasa. D'un moment à l'autre Kabila ko kende mais akokende soki biso nyonso tout osangani to pushier pour kende bo compter na opposition dynamique te ezali corrompu bo compter na parlement moko te parlementaire moko te bo landa ki breaking news à lobby tozalaki na conférence na Kovo Ingila oyo bazoko benga ye donc bazo benga ye bongo le guignol to tente à Kinshasa bo landa ki que asala la émission yaki na kwiti azofinga bato azogangela bato parce que azali bongo député ya occupation parce que ceux qui Congo mboka na bino za sous l'occupation bokoki ni kozala na kati ya gouvernement wana ni kozala na kati ya parti politique mais loko zokamusa biso ba soi-disant congolais bao bayebi pe politique balobi bazali ba politicien mais baza na opposition. Et puis balobi bazali na parlement dirigé par les trio ba Melibangi Boshabe na Jeannette Kabila oyo azali na ye lipasa na ete mazali tata mwasi na ye basango ya Congo tolobi ete bande kona biso nyonso to pekisa bango muto ameka kokatisa braza te parce que kokende braza ezali piège makambo minene koya mikoloya toyebisi pe lisusu na ba congolais nyonso esika nyonso bozali bo meka kokota na ba malinga na bango te pe na ngonga oyo makambo ebele ezobima ezotalisa biso ezali bongo ke mokili ezotambola bien te ba aventurier baza ebele naza na message mosusu Vidal tout le monde a tindi à parler sur qui est réellement Jeannette Kabila bozanango analyse il y a nini il y a journée il y a le 4 octobre, les officiels onisiens et les officiels américains en charge du dossier Congo et la région des Grands Lacs viennent de reconfirmer leur message au respect de la constitution en RDC Congo. Entre certains kabylistes et Moïse Katumbi, la guerre des tranchées a commencé. C'est violent. Il n'y a pas de quartier en tous les coups sont permis. Donc dans tous les coups sont permis. Autre sujet d'actualité, Kagame aux Pays-Bas, Indeli Mabe na Canada, baboya déjà koyambaye, azwaki musuku déjà na Pays-Bas. Mort du pasteur Christopher Ntikila, le Tanzanien, qui a confirmé lors d'une émission de la télévision que Kabila était rwandais et que Jeannette n'était pas sa sœur jumelle, mais c'était sa tante paternelle. Maître Kalala Chibangu, avocat du Congo contre l'Ouganda,
à la CGI et aux arrêts. Freddy Matungulu, le président du Congo Nabiso à Kinshasa, depuis samedi 3 octobre. Les verdicts de procès Jean-Pierre Mbemba à la CPI pour subordination des témoins sera probablement rendu en été prochain. Donc, Jean-Pierre Mbemba comité en été prochain, c'est-à-dire en 2016. Communiqué de MDCCO sur l'actualité politique. Réflexion du week-end. Doit-on absoudre de leurs péchés les repentis de la dernière heure? Batuni soki bato bazo se repentir na tango ya suka nzamba kolimisa bango. Bien sûr, nzamba limisaka botala na croix bazalaki miyibi mibale oyo bakende église te basala pe ata veille de prière te bakota pe église te, mais na tango suka moko a reconnaîtraki oazaki na droite nkolo a reconnaîtraki azo mérité kozala na croix, azo mérité ba pandre pour aza mabe, mais asengaki na Jésus-Christ tango okende na lola kanisanga Yesu a le même jour qu'aujourd'hui tu seras sauvé. Dossier Maramba pasteur bokeba parce que nangonga oyo balobi diable azo rôder tout autour na biso surtout ko bi pembe na bonne année komeka koyamba phone te oyo ebandi na 00228 bande konangai nalobela bino ba vérité ba o batia tembelelo bazana lifelo ba misusi bakunda bango na koboya koyokanga. Alors, ce que biso tout au kufa, ne biso za biso ba proverbe za ba génération autre mona boye ankolo. Ce que yo poussa mikolo na yo, yo kanga pe landaka nga malamu, ko landaka jamais ko yambaka téléphone te euti na, soko tali phone ezo benga yo za 00228 na ba numéro mususu, ce qui préfixe na ngweza 00228 ko yamba te. Surtout soko za na vie de prière te, mbalamoko kei. Ba sataniste bazo ko sala ba sacrifice bazo luka ba sacrifice ko benga ba numéro wana soko yambika ka voix na yo apamba soko za na vie ya prière te okei. Alors boye ba ke ba église ezo boma, église a solo pesa ka vie ba pasteur a solo bazali, mais ba pasteur ba kendo osimba biloko ba nigérien, biloko ba brésilien, biloko ya ba américain, biloko ya ba béninois, biloko wana ko sala ba retour ba o ba kendo église komeka kosala biloko bongo mingi bakoti na sa mabele. Alors bato lokola ba bodri ba boyanga bato wana nyonso ba dunes tout et tout baza bande ya bato ya misala mabe ba sakayonsa ba Job Lendokiski totangela bino ba église lokola ba la gloire ba l'église lokola ba mangembo ezali bande ya ba église ya ba sataniste ba église wana nyonso tout. Alors na église catholique soko lingi kokufa noki na ba témoin de Jéhovah bokota lola te po eza bande ba pédophile. Alors, soki boni kokota lola noki te, soki boni boke elifelo noki, bo continuer ko landa bango, bo continuer ko salela bango, bo continuer ko fréquenter l'église na bango, parce que natango asuka nzambe atindaka toujours ba sali na ye pona ko éveiller population pour qu'on fongola tumisu. Alors to moni ba o batiaki tembe, mingi ba kufi, mingi ba kena lifelo, parce que batwana ba simbi biloko et pas ya monde de ténèbres. Bazo sacrifiaka bandimi o bazali faible d'esprit. Alors aucune église ya malamu, mais tuna nzamba tali so pasteur ni folanda, tuna nzamba tali so pasteur ni fo pesa mbongo na yo, tuna nzamba tali so pasteur nini akoko tio maboko. Bible lobi ete le fait ozo ke na église ya bongo, le fait ozo tindika mutu na yo, mutu ya bongo tio maboko o participer na ba péché na bango. Kende kotanga na 2 Thessaloniciens 2 banda na 1 tina 18 okomona ke batwana ba batalukuta balingi vérité te yango nzamba tindeli bango esprit égarement po bazala conduit na ba faux pasteur batomboki bani soko ngolanda pasteur tuna nanu akoma pasteur ndeni parcours neza ndeni tatana molimo ezanani à part wana eza batu nsuba zana ba parcours kitoko batata molimo kitoko me ba bancho tala sikoyo témoignage na ye na entourage na ye banda ya poto banda yo yebaye eloko nini ndenge ya vivre na communauté parce que na sina bisabino un bon pasteur okoyebe na pupitre te ba sataniste ba terre bien balobaka pe français bien mais un bon pasteur okoyebaye na communauté soka appliquera les 10 commandements soka lingaka batu soka edaka batu
soki a insistaka to assistaka ba bola na ba veuve na ba orphelin nde wana muto pe sa confiance. Donc awa na lobi ke ba pasteur solo bazali, église a solo ezali, mais boke ba na église oyo monde de ténèbres koti ya ba faux pasteur. Alors soki yo poni esika okende malamu te, yo ndoza perdant parce que ba rokabayo amna yo na bana na yo. Donc tolobaki ete tokeba soki mutabengi yo na fond tala bien soki ezali 00228 koyamba te soko tie tembe oyambi l'heure aussi ça amène on se retrouver dans l'ifelo et l'heure okoma kuna eloko ya liboso bakotiela breaking news oyo bayeso mosali nanga alobaki mpona nini boyokaki te. Donc tolobaki ete eza benda bika eza koyinda parce que Kabila biliaki bikoki ba vérité komi kobima pe akomi kokimisa biloko kuna na mboka kiba. Breaking news Baba Fodan.